Mes chers Vikings, ma chère famille, après le live hier, j'ai appris que Ferrigo, la Ligue des Champions Jésus des Nuances, avait déjà annoncé son concert à Londres pour le 11 juillet. Je n'avais pas le choix. J'ai tout de suite demandé à l'équipe de mon concert anniversaire de changer, de me trouver une autre date. Et Dieu merci, ce matin, on vient de m'annoncer, on vient de m'apprendre qu'on pouvait faire le concert plutôt le 12 juillet au même stade Roi Baudouin de Bruxelles. Je ne vous dis pas à quel point j'étais soulagé et heureux. Je sais que si vous avez été à ma place en tant que chanteur qui célèbre ses 70 ans, vous auriez fait la même chose. Donc, dites-le à tous ceux qui vous ont cher, dites-le partout. Le concert anniversaire de mes 70 ans, ce sera le 12 juillet à partir de 17 h au stade Roi Baudouin. Ce sera un dimanche. Je sais que vous allez venir en famille avec les enfants, avec les plus jeunes. Et à minuit, ce sera le 13 juillet. Ce sera mon jour. Je ne pouvais pas rêver mieux. Rendez-vous le 12 juillet au stade Roi Baudouin. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Les 11 juin, c'est une polémique, mais tout le monde a le village changé. Ils ont pression, bah, Goulois. Tous les années, Nengazoyoka, il n'y a pas producteur. Té, Azapé n'a pas fan, vous comprenez? C'est-à-dire que, au Tchèque, déjà, les longs des aboués, et vous avez pas seulement qu'à Goulois, et vous avez bateau balingara Kofi. On a besoin de vivre un événement, on a un Kofi. Mais, et si vous avez un billet, il y a fait. Moi, tu as une équation. Voilà. Mais nombre de billets offerts à Teki. Dans mes minutes, artiste est mon côté. Dans une bande de la billet. Depuis Bercy, on a un salaire. On va follow l'idée. Artiste est mon côté. Tu as un nombre offert à la commission. Mutuma lo bana batute ko ndera yembaki nanda kuna bango sono yemba lelo et oke na micro et za bongo non. Pourquoi yo e palela na t'arrive ma trop grata mon ange sino yakina océan l'ovel na yo pourquoi yo e palela nga o to ko lo baki fali autotune na ye mo mutayela biso nga lo bango na émission ya Nati Lokole ye mutaye nango mais ce que comme pour aluka ke akufa ye mo ga bionga na akufa nga mo te biso nyos to sela ba yaki penga o sandi ke batu faire zo yemba ba ye penga ko ba ina bango ba donc bazaki penza na isengo donc et toi que héritier échoué na concert avec yo to le bien échoué et loko ezandeki te a piqué te à répondre non faut que lo bango bien ko fait lo mide à répondre parce que ba généraliser qui ba musicien nyonso ke ba ça la autotune ya yebi ka ça la ngote yo lo ba OK oh. Et puis, il fallait insister qu'il y a même des musiciens sur la yemba no to tchakas. Ko felo mide o asela ya ngote. Muto alakisa fali ko yemba. Yemo muto o ezake ngam na lakisa ko yemba. Na lakisa ko yemba na autotune. Sigol. O le baba musicien nyonso. Au moins que fali eza pour répondre pas parce que ça zoba comprenez qu'il yo na moni ndena bando la sortir là on comprendre que on tira no ka zoba. Ya liboso ezake producteur à sa tanda qui était la capacité à nombre à bateau on a ouais vous comprenez parce que c'est pour la première fois faire rigoler la bête sur na Gabon et puis concert à VIP bon OK pour ba concert à no bête na Gabon ils ont ba concert oyo ba bénicier ils ont ba concert privé vous comprenez voilà mais ce que oyo ça que concert à té mini boy otali même za la talaka concert wana na moni même excellence à l'équipe wana ministre mo alega ki wana mazo bambambo Bienvenue dans notre chaîne. Merci d'avoir abonné à Touba Lingaka. L'homme sain dans un corps sain. Motomo peut te bien lissu mouté ma boko pembe likambola motote. Na swa na kate na inagate na finga kate. Merci Nabino.
Ndene Sakabino a 100% musique. Tolobelaka ndendule. Voilà. Merci. Dans la semaine, il y a Saint-Valentin. Oh, bah, concert et Betami. Il y a un monde qui est solo là. N'a pas sortie médiatique. Il y a Kofolomide. Tokomeke pe bête la ngo c'était. Kofolomide a changé de date. Et la pression, toute la production a changé date. Nous allons parler dans cette émission avec mon invité, le Kitoko joli, Kitoko. Voilà, avant de commencer la personne, là je vois Richard Mpongo Aigle. Richard Pongo Aigle. Merci Nayo, merci. Na Hakim Pemba, homme noir, homme africain. Batangi Sabiso, femme noire, homme noir à Zalaka. Hakim Pemba, depuis Belgique. Je te salue, ça va comme Belgique, Kokutana, Hakim. Et que ça va bien, Makasi, Pichu Bekam. Motona, ye. Pichu Bekam. Je te salue, na Pesimbotena. Yemoko Balobi, honorable Papi Zila, honorable Papi Zila, Tosolo Laka. Et ça l'a bien Makasi, honorable Papi Zila. Jenny Kipanvita, je te salue. Nabosani te fils yang à l'homme. Depuis Afrique du Sud, tout bazar, awa Mister Lova. Hein, je te salue. K20, là, je vois. N'a pas raté, Naninde Mukolo Lox. Hervé, si t'appelles papa na Erli, je te salue. DG Jires. Je suis là avec BG Manda. L'homme saint. Boni santé. Kitoko joli. Joli Kitoko. Joli Kitoko à moins. Et c'est le logo va te passer là. Rando. Napesi Badoutou Mbote, napesi Maman Bernice Kifaya, président Gaulois tout na Toulouse, président Francis Fabrice Moniania, R9, napesi Mbote na Claire Boboula, les mignons garçons de Paris, venant Alpha Kia la Mokondi ya Bandal, na Obosa na répété, il y a Sam Koukou le nécessaire, napesi Mbote. Ah, il y a Sam Koukou le nécessaire. Danger. Il y a maman aimé Koukou. Danger, napesi Mbote, na Clairbeau, na Chico Lubanda 2 fois maître, napesi Mbote, Henriette la maman, puis André la Gauloise, Batuto Bolinganga, BG Manda, Maman Bernice Kifaya, Maman Bernice Mbumbu, na Bossani Binoté, donc on est ensemble. Yaba Bezatara, elle est roi. Na yebite, soyi na bima na royaume, to na kota na RDC. Bon. Ils ont yebanaté. On est là, le 14 février, c'était vraiment Yakoinda, presque Libanda na 4. Est-ce qu'on peut commencer ici, à Kinshasa? Où est Rasson, Jubin Piana, Blaise Boula, Héritier Watanabe, Bazali na concert na Kazaki, c'est qui venait bouger qui? Au centre qui venait maquiller là-haut? Bon, qu'on sentir vraiment, ngai mis sur la mingue de Libanda. Ngai mis sur la mingue de Libanda, mais surtout habité tant en net, Jubin Piana, et là, au y a Sikata, Beta, Nango. Voilà. Et c'est le roi à la maîtrise Nango, les Rawanizati. Donc, il y a réussi, on est casse. Mais bah, monsieur Fundé, na mon égard, ça, tu es allé. Non, on est rançon à Beta qui, il va d'ailleurs. Peut-être que ça problème, mais public, il tout le monde rendez-vous public. Rendez-vous public, il déplace problème exact. Héritier Boukaki, Abougani. Les années Beaux-Arts. Bouka, on a combien? Non, c'était 5 000 francs, mais. Badbalingagete? Balingagete? On le vit? Badbalingagete? Oh, Badbalingagete? Vous évitez Badbalingagete. Mais je m'en souviens, début de l'émission. On a Balingagete. Oh! Tika boy. Badbalingagete? Et toi, il y a héritier échoué dans le concert avec Taki. Il y a un bien échoué. Et là, ils ont été. Bah, qui t'es qui vidéo? Alors, place on est arrêté, espace on est arrêté, c'est bon. Mais eux, ça suit 3e fois. Azobé Tawana. Papa, Bakata va moussisa Sony. Aosani. Ok. Il n'y a pas de Zaraso Amoni, moi, Ekiri, Batuna Bango, et les étoiles. Ce baye, on a donc un conseil bandi. Donc, il conseil à mon équipe. Voilà, merci à tout le monde. Gali Garver. Ah oui. En tout cas, un jeune Mogo, on a talent. Mais il y a des orientés aussi.
aotepa tepa et puis abungisi yango. OK. Vraiment na talent. Biso ya ba orienté kitoko na rumba oyemba kitoko parce que na mona ipena ba octave azoke na ngona rumba oyemba kitoko makasi. Voilà tout bima libanda Ferregola na kata Gabon. Oh Blaise Boula Lobaga, il était comment? Na yebisio naza fier ya ozan artiste le roi Ferregola. OK. Et Congo pesa fier ya ozan artiste le roi Ferregola. Et puis surtout que ya ozan communicateur, ya artiste azo défendre ba valeur ba valeur artistique. Voilà. Kitoko makasi libanda et tout le monde a apprécié et ça va bien. Pas seulement un succès mais au moins rendement musalo azo pesa na bato. Il y a un des les plus importants. Il y a un des les plus importants. Concert na menu. Idéologie wana. Il tu vois. Donc les concert bon. Na habité biso ana kisasa tous en moi ba comportement na bango mais wana pe kozala comportement ya ba gabonais. OK. Et ou bien façon au ba ngaki concert wana ezala. Parce que mon eza concert au ba bimisi pe mbongo na bango quand même il faut ba ya ba pona ba nzembo yo bango ba na ngopusa. Vous comprenez? Au montant faut 300 000 francs CFA équivalent à $500, c'est-à-dire que aoyana nous tout la liboso ba yembela nga nzembo na ngai. OK. Vous comprenez? OK. Na yebi na futi bien na mais nzembo na ngai na yokango. O nga na linga. Donc ça concert moko montazo faire ego la yebi que oui, tina oya. Même na ba préparation, nga na moniongo bien pour ils appellent biloko moko oye permettre na yebi artiste à travers na mais je crois que si ko abano ko travailler sur que plus que ça dans sens ils a elo au moins épaiser idée azo beta banzemu na précision yebi que kuna concert on a okene na beta nzembu bo na beta nzembu au public déjà c'est baseng. Voilà. On comprend. Sauf imprévu public. Sauf imprévu. Il est pas prévenir. Il est pas prévenir au bakisa mais du moins en un répertoire au ça que public bango baseng. Mais quand on a un répertoire on a avant de développer makambo susu. Comment on a Vita Imana eza ko se retrouver na carte. Est-ce que Vita Imana c'est les seules chansons oyo libanda balingaka? Non, c'est-à-dire eza référence ya Wenge Mezome. Pardon? Oui, référence ya Wenge Mezome. Non, référence à Ferry. C'est-à-dire quoi? Faut le bara bien. Au moni solo la bien, ça album o ezwaka disque d'or. Voilà. Mais ce qu'on tango le disque d'or, meilleur rumba na kati disque na kati album on ezakani. C'est Vita Imana. Akas. Donc Vita Imana et pour ça pena solo la besoin disque d'or. Depuis où est Rabana Robes ko sala album o ezwa disque d'or ezaka wana. Tangi na muso po ki buisa eza album o ezaka kitoko makasi mais et ça on disque d'or te. Ouais. Vous comprenez? Mais solo la bien album o ezwa disque d'or. Parce que faut zonga na kata disque na kata solo la bien nzembo nini o ezaka ya rumba o ekanga album. Donc o ezo traverser ba génération. On sentit que l'équipe déjà na plus de 20 ans mais bato basenga aka yango. Pour le retard bato so bazali na salle wana Vita Imana bimaki bazali pena nous. Ah, on se comprend. Bazali na bana mais lelo ba osenga yango. Voilà. Donc ça dit que ça nzembo moko o traversa, ça montre que lelo tant to beta li solo ya ba disque d'or malgré tout disque d'or les rapport na France mais ça montre que album on est kota penza na Afrique et personne et kota na ba mboke belé o ezake ba sepela la musique wana. OK. Et donc lelo yango na bino que naza fier ya kolobake naza communicateur ya fier naza fier ya kozala congolais et puis ya kozala fier na artiste o aza grand chanteur représentant légal ya rumba ya République démocratique du Congo et Afrique. Ba table réservée au portugais balobaka à Cabo. Donc cela veut dire place d'agili sous-souté. Voilà. Il y a d'autres personnes ba koti a fouti mbongo belé matelimi na mboka bapaya. Tolo ba kelelo Ferregola akomi ko sala makambo yo ba congolais belé no ba sala. Ko ba muso ba chai bango na balcon. Ba muso akende na balcon. Tolo ba ke faire akomi ko changer ba donner o ba mise belé ba sala te na ko. Non, ça question il y a changer ba donner te. Déjà il y a liboso ça que producteur à sa tanda quitter la capacité à nombre à bateau na ba oya. Ouais. Vous comprenez? Parce que c'est pour la première fois Ferregola bête sur na Gabon et puis concert à VIP bon. OK. Pour ba concert à no bête na Gabon, ils ont ba concert oyo
babengisi ye eza ba concert privé vous comprenez voilà mais ce que eza bina que concert atie nini boye otali même ezala talaka concert wana na moni même excellence aleki wana ministre mo aleki wana mazo bamba mbongo ba futi mbongo ebele pona kokota mais ba bambi na mbongo vous comprenez et ça concert moko vraiment oyo champagne sombami ya nyama c'est-à-dire concert moko déjà eza pena ezaki pena dîner moko ya gala donc ya classe quoi de toi bapela ke na kotala boye ba gabonais ba fêtaki pena Saint-Valentin donc ba personnalité o bazaki wana ba se retrouvaki donc ba yaki penza on s'en dit que batu fait la zo yemba ba ye pena ko ba na bango ba donc bazaki penza na esengo ya mon artiste oyo et bien malingala voilà ça qui bien makasi et exception nango eza que pour la première fois na mona Ferrego là na fête des amoureux à Kaboleli madame nyonso bazaki je crois na première rangée et la fleur et ça là est quand même bien na cadre de fête des amoureux danseuse pe ba kota ki tina ba kati bazo kabola bazaki ko accompagner donc c'est à dire que ezaki penza bien makasi concert moko vraiment inédite quoi mais eloko ça la passe Ferrego la banda bien bebisa ka na suka na kotala concert na yiki to me Ferrego la yiko bebisa comment mettre Djipa ko comme ramasseur d'argent non il y a liboso ezaki nini mbongo ezaki na se eloko wana bisi polémique polémique na bazoba na ba jaloux olobi polémique na bazoba na ba jaloux ekasi po déjà mbongo wana po elokotama faut ordre mokonzi voilà sikoyo moto azo présenter présenter artiste abiki tokoki kocontinue te tonyataka bambongo bonase donc faut pas longola ngo siko nana nga longola po eza mbongo ya ba musicien te eza mbongo ya fere babambi nde fere fere apesi hors de mettre ya longoli yango po eza mbongo ya fere eza eloko ya sika te ya fere ekuta ezala binake babambe ya fali nazanga na image wana je crois concert à Tanzanie papa Chibambalo na konte mbongo na bazo bambe mbongo ebele papa Chibambalo na konte mbongo kasi Chibambalo parce que lele koma ba Chibambalo succès ya komba Chibambalo ane fula ma penani na concert Chibamba donc c'est-à-dire que tanga obenga yebso ke ya kozwa mbongo mbongo babambe na ba mbongo ataki na poche abimisi yango abina apesi mbongo nyoso abina konte mbongo na ngai azo yembele papa Chibambalo na opesa mbongo na ngai na kontango koyiba te vous comprenez donc c'est-à-dire que eza kutu wana mutu so alobi bongo na yebi ke baba bakizengi mais lokwa eza ke baba jaloux ya frère po bamuni po bango bandose ba quitter sa vie ouais ba te belé ba ki meto moni quitter pana bango ke frère ba yebi ete na Gabon voilà vous comprenez po tala ba ndenge concert ya stade wana ndenge zaki reporter bia ba sombi ba billet mais so ba yebi so ke niveau ba sombi ba billet ba wa ozela frère kuna o ndimate et lelo ndenge za boye elakisi yango donc otali na concert oyo ezaki mbongo ebele me bato batondi bongo bon sikoyo donc oyo ezalaki sikoyo concert populaire ndenge eza ndeni elingaki ezala nde nini nayebi te bato bandozela fe regola ye moka lokota mbongo po esama lokola bile na wera na ngola to ndenge fere mpe na niveau na ye akolokota mbongo te po aza na bato ana maître donc loko ezali mbongo na ye misera nani maître Djip fala longola voilà maître Djip kaka faki alongola ngo eloko mo esali polémique awa Lazare qui est Lazare tokola musa Lazare bato nyonso bakufa na musique cette fois-ci to réveiller Lazare cette fois-ci quand on l'a musa bango liboso mais siko Lazare faut kufa ka oui Lazare turo kelibela bozo boakela nani comment faire à comment lelo faire comme la ba jeton Lazare tango wera banolo ba oki yango ya bien abana obokela nani eza slogan ebimi en tant que leader d'opinion moto asa na gaz yango faut tambola ko moto azoluka signification nango olinga nde balwala tsango moto mais artiste abete loko o ganga ai c'est-à-dire ekas ya lobini Lazare cette fois-ci on ne va pas réveiller Lazare sortie médiatique ya Kofolomide poto kene malé mais to ko na biso sortie médiatique ya Kofolomide même style na fali bango tout ba na ba live
ya ba TikTok eza kolakisa tel père tel fils. Bon nga pena nga nete pa na nga na kolobaki fali nyonso o lila sala eza o akopia pa kofia. Ah bon? Oui. Même ba ambition ya koluka kobeta basala minene kozalaka toujours liboso eza biloko apprendre pas Koffi Olomide. OK. Ana iloko sikato ya mimi donc Koffi Olomide mo kolo makambo e tanga sali sortie médiatique na ye ezaki beaucoup plus pour ko annoncer azana ba date na ye annoncer ngo ngana mono mabete yo mono mabete mono normal mais lelo oyo eza na ba parole mo bimaki wana elésé bato ebele. To banana nous na première parole ya Koffi Olomide koloba que année o eza année ya basala minene eza susu année te mutaki ndo beta basala mikeni faut to beta ba stade eza ko boire la faire oh bon sala 7000 yo benga on sala muke oh bino mamni buno koloba po ya kena ba 50000 te eza problème te bon 7000 eza sala muke bino na moni bo comprendre te. So, obenga neti sala 7500 obenga on sala muke par rapport à quoi? Comme mutu ogocha pe sala munene mokoti des personnes. Le roi Lacoste. Lacoste abeta na sala eza munene. Donc sala bimi munene par rapport au public au bayi. OK. Ekas. Ezate bo po yo obeta na sala mo obeta fala beta na you arena. Ça les a 40 000 azo formé à 20 000 points. Et puis, le nombre de personnes, bah, combien? Donc, c'est-à-dire que ça, la mouneni, oui, à redédier parce que, au fur et à mesure, la stratégie, il y a un concert, il y a et alors, on est nini, live, après ça, il y a un mois, combo morobo. La casse. Et ça, façon, il y a un roloba, pour y a bien, néo, et ça, à néo, robete, la salle, mineni. Alors, il y a qui pour la yé moko. Oui, et ça par rapport à la musique, il y a aussi. Les lots net par rapport à la musique, année la déclaration, on a dédié OK. Et ça salon année on a obété ça la minene. Et ça pour nous douter, nous un objectif et ça le wa net déplique. Mbala liboso na yazo tia libaya na poto abeta concert na ye, ça les a 800 places yo benga oza mukie. Akas. Donc c'est-à-dire que mutu na mutu et beta et ça les a munene. Ils ont dépendre de la capacité à public au à aux ils ont dépendre mais tout le monde y est au monde même ils ont la salle offert à Tiowan dans Londres 7500 mais bocha artiste monsieur ya obeta on a 25 personnes donc ce au lobani donc par rapport au niveau ya faire tout le monde ngomuki mais artiste monsieur même temps monsieur Koffi Olomide ayeka na salle wana akoto nsangote sur le bani. Et puis quand côté le Koffi Olomide. C'est ça que c'est au côté. Ngana na plateau na comprendre ko côté le Koffi Olomide. To lo ba ba. Yo lingi na finga vie. Te grave. Yeb sanga sko. Yo lobi ke na côté li. Yeb sanga sko na finga e. Na lingo za la clair. Oh, mais na ça clair. Na clair to côté li to na côté li na plateau nga. Te yo lingi sko na yango na tuni. Muta do piquer bon to ke malade. A piquer lobi nini. Atangi komwa mo. A piquer lobi nini. Biso ne bobeta basala miki. Oh, biso sala na tuni yo. 7500 ya sala miki. Voilà, on comprend les gars, avec BG Manda sur ce plateau. Donc, selon la BG Manda, Koffi Olomide a piqué sous Fali à faire y a autotune. Tu as piqué, tu à répondre. À répondre, non. Faut qu'on le barango bien. Koffi Olomide à répondre parce que va généraliser qui va musicien tout que va ça la autotune. Ya yebi ga ça la ngote. Oyo lo bat. OK. Oh. Et puis Koffi fallait insister qu'il même ba musicien so ya. Ba yemba no autotune. Koffi Olomide o asala ya ngote muto alakisa fali ko yemba yemo muto o ezake ngamu na lakisa ko yemba na lakisa ko yemba na autotune asigo o le baba misenyo stu o monte ke fali eza pour ko répondre parce que ça zoba comprendre que abi yo na moni ndena bando lakisa tikala ko comprendre ga ozan tikala no ga zoba tellement mona que musique on a lakisa eza pas si mingi auquel luka biloko eko facilité pour no yemba mais yo moko tolo bananga lo mo la capital là excusez nga na terme yo mais o tu ko expliquer nga lo mo za capital awa o lobi bien que Fali mambuto asala kalanda Koffi c'est que tolo ba pena ba autotune voilà landa Koffi te rumba nanu o Koffi asala za kalanda autotune voilà c'est ça vous comprenez rumba o Koffi Fali c'est-à-dire que tant tolo ba alanda Koffi c'est-à-dire que
eza lokwa neti base na ye nyonso talaka même entourage na ye obandi na entourage afali nyonso eza bato ya quartier latin. OK. Ozo comprendre. Et puis fali azaka na facilité kozwa moto ya quartier latin ke ya moto orchestre mosusu na ba Feli Taizon on quartier latin azaka na chef d'orchestre. Mais ozo comprendre, donc c'est à dire que pour na fali ayebi ke na kozala musika ya vieux wana te fona la taka ye. Ya ko kimisa jamais image ya Koffi Olomide epa na ye. Et bandi na bio ti na musique ne, donc c'est à dire na rythme na mais musique ne tanga komika ko envier siko envier ba Nino bala moka bebisi musique talaka même ezala Papa Wemba soko la interview na yo wana pe ya sonam vient na biso alobaki abi album na liboso droit chemin na arsenal de belles mélodies au moins que fallait suka wana o nyonso fallait ko sa likolo nango nyonso, donc on s'est dit qu'il fallait mali banda ya rumba. Vous comprenez? Donc c'est à dire que Koffi Olomide o ya lobaki ezalika façon ya lobaki oui musique o biso to sala na Congo eza musique autotune. Voilà. Moto a kosala bato, donc et so ba moto a sala ngo azara américaine. Azara américaine du en 97. Voilà. Moto a sala ngo azara pona ko faciliter mingi musique ya R&B. Po bato R&B so tali na ba rap na bango mo ba bimanga libanda trop. Mais ce à partir à wana autotune ko permettre yé pona azonga na note. Pour yango za pona ko corriger. Voilà, autotune ko permettre azonga na note là c'était BG Manda, vous comprenez. Il fallait yeli bisonga bio, ayeli bisongo sous scène. Olia kufa ye moko akomo généraliser bato nyonso basala ngo neti na se Papa Wemba tanga bano yema na voix na autotune. Mais alubi autotune zaka lokola ba effet ba effet non na matanga bisa yemba nango na définition nango déjà elaxe que eza fait ndenge moko te eza loi encre correcteur yango yeko corriger siko ekomi na be fait ndeni bulinga fali te poani na comprendre ye mo na yo linga ka fali ngana inaye oui nati wala mno bien kitoko folo bandeki na inaye yo ina fali na inaye makasi na linga kete na banu linge ndeni afro chanteur numéro 0 musicien Lolendo ayebi eloko te, donc muta bien te kaka muta mabe ndeye akoma olakisa batu ndeye yenda ayebi ko ina batu yende ayebo bude nzoka ya apprendre nonga pa batu. OK. Po neti yende ngazana leki fela mse voloko te na ko bude ou bien jina papa na jiko ko pe sonam masalanga jiko ko pe sonam. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire que ya mona lwa ndeke yende te azel le côté ye apprendre nonga pa batu. Makoma lwa ndeke yende mutaya nango yende akoma na sommet nzoka za na sommet kutu te. Moi elobi BG Manda OK malembe na ko citer l'émission songa pena na chwaka o temps et belé mingité là je vois Elvis en train de dormir, ça me fait du bien. Les 4 non to banana les 14 le 14 mars na Afrique ici il est paré que ba soldat déjà au salama. Et bon bandi da ko somba ba billet, donc évolution pena billet niveau baza ko somba billet, en tout cas ça va pour et puis faut ba kuna ba la tanga billet tika mukie et ça bon ça to lo bango mukie par rapport à capacité à faire 1000 et quelques 1100 il y a la capacité à 1100, donc faire la route tanga 1500 rapport ya on to senga na bato ba gaulois nyonso surtout bazana na Afrique du Sud, na Cape Town, Maître Junioré là donc donc je te salue fils yang à l'homme yo bikaka donc bino tout bozala wana Bob Lucila donc bozala pena wana et belé bosomba déjà ba billet au batu niveau ba wela ngo na selon ba valeur na yoga ke ba mbongo na bango ba reine wana mais na équivalence na ngo so tina dollar ezala ko ba $110 ba $110 voilà donc ça billet zo te kama déjà cher ils ont bon ébélé donc et puis conception on a ya concert acoustique. Pourquoi faire japonais rabete la bango acoustique? Te omoni acoustique eza bien pour lelope na ba propos o fallait lobaki. Vous comprenez? Faire ça façon à prouver bien ngai na beta na ça la opportunité.
c'est yo lobi ke batu nyos basaila mais babindo malera bifere pas babindo mbete wana za babindo mbete ezaki na wana eza leki ya babindo mbete soki jodo ndombe ezaki babindo mbete nazo nga bato ezaki na nini nde titre nde bakomaki babindo mbete ezaki babite eza leki ya babi est-ce que faire ça là tout papa omoni biloko mususu c'est micro France 24 ezaki no tout micro France 24 ezaki no tout omoni ba question bato ba siko eza biloko moko mutu po aloba bongo nga ute salinga pasi na ngai pe na s'excuser pa babi po émission na journaliste a posé nga question ya babi ndombe or na tirelo tale ta on a eu la émission ngoza nango babi ndombe en tout cas, on s'excuse pas Babi Ndombe pour naïbi il y a toujours proche à faire là na sengi pena bolimbisi amsuna ba propos mususu o na lobaki a rosepela na rota l'émission na en tout cas na sengi pena bolimbisi pour nango donc eza ba biloko oyo o to ko lobaki fali autotune na ye mo mutayela biso nga lobango na émission ya Nati Lokole ye mutaye nango mais si vous comme pour aluka ke akufa ye moko bionga na akufa nga moko te biso nyos to sela ex ce ko ndenge basala ba effet ezaka pour na voix ya moto ezaka kitoko na table mixer vous comprenez na table mixer tant ba bongisa ka moto voix ya moto ko ma clair même bino ba sali na nzambe na église bo sala ba bongisa biso micro son na e bi ma bien ko ba yo ko bien bo siko donc tant ba sala na se ba yo pe bino ba terre na autotune donc cela dit qu'il fallu oser le kuta morona na mona le kuta makasi voilà ko mutazo memela biso le kuta puis alinga comme songo to za tane a kotina mundele na le kuta ingénieur a expliqué le kuta fali na imba comme songo ya solo bala tsapna le kuta la tanzoto voilà voilà to comme sur la souka le 4 avril le 4 avril 2026 en tout cas et ça question on l'a dit non moni to zakina na esengo ya osepela les 14 février fête ya Saint-Valentin puis musique au papa va pesi bato bazali na esengo ba moni résultat ya kitoko ça li pena bien esengo wana nde yango na tamsu bato wa confondre nde to lembicité na poto to ça toujours promotion mais accélération il y a publicité et zo banda bientôt awa je crois pour na tito comme fin mars donc bon mon accélération pour publicité za rambon ebele yango monaka matraquage bandaka ça la 1 mois parce que attend sur 24 jours bien 25 jours il y a publicité pour écouter rambon ebele donc bon mon matraquage est-ce que c'est sûr que faire gola robeta on sold out et déjà on a pene yotonda nango on assure on a assure te tozano awat on est abo ba billet pénétrer mukia na royamba après émission après concert on a kutunga na nga bongo pour niveau na oganga pour na ebige mukolo wana tanga annoncer soldat tamso za un jour avant polémique mo inga bima awa ya le 11 juillet otomola ki ko follow midi na jour à live ne annoncer mais faut le ba que les 4 wana na nombre ba billet offert à teki artiste moko te depuis bango ba ndoko beta na salle na mutu tatika la komisa na non soldat te mais nombre de billets offert à teki na minute artiste moko te nazo bandela billet depuis Bercy wana ba sala yango ba ko follow midi artiste moko te atira ko tondisa na nombre offert la commission là il y a plus de 15 000 oh papa toza déjà na ba 19 000 nde toza wana toza déjà na ba 19 000 OK vous comprenez parce que ba 19 000 toza na ngo wana ni yebsanga artiste nini na bango tunde bazana mutaton a comme ça na 19 000 personnes azata donc faire déjà l'équipe bango oh na nombre wana de ato l'équipe de faire déjà l'équipe bango à l'équipe bango vous comprenez donc c'est-à-dire que il y a pas match il y a pas photo il y a pas match il y a pas photo les 11 wana techniquement polémique mais tout le monde ko follow media changer ils a pression ba goulois tous les années nenga zo yoka ina ba producteur na te azape na ba fan na yoka ba fan na vous comprenez c'est-à-dire que au tché date mo déjà lelo ndeza boye et rose la paix pas seulement ka ba goulois et rose la paix bato ba lingaka Kofi ba na besoin de vivre événement na Kofi mais et si ba sombi billet ya faire moi te ko tché bango na équation voilà vous comprenez donc c'est-à-dire que azali na choité ya koluka ke ko tché date moko date mususu oyo ezake et permettre ye ezala ba Kofi fil ezala ba Kofiette na ba gaulois na ba gauloise ba ya ko spiritas papa o monu bando beso maso ngana tangi bango te
nga otanga oyo yango bando tangi na ba fo kombo mo nga eza plateau na ngai natangi ba kombo ba te ngande mna otanga bato ni ba spiritus bazali papa nga na otanga na poto bazala combien bango mo conseil na bango ba be bazala nani mokonzi na bango na futela ndaka de chamba na GB abeta conseil na poto ba ya 250 olobi poto mobimba ba fan ya musicien na futela ndaka de chamba salon ba ya 250 esa wa mbote be chamba to chité oh te na boy to continuer na boy mabe ya te lobaka na conseil mo donc 250 wana yo kasi nde bango nde o ezaki to wana bango besoin be chamba na to 4 émissions esa wa mbote. Mais le 11 juillet, on a un billet, billet parce que voilà. Papa Hervé Yawana et puis dans London, la moitié. Mais bon, la ligne de bête loko wana to ton binomo na bana London bo ton descend avant que bana ba Belgique baba nini ba ya to bête en moi des jours. Et ça là bien et puis na ebisi na batunyo so na nous sommes billet pour le 4 avril 2026. Somba billet pour les maman événement cause la te faire annoncer ben invité ba roya pour comprendre que et le wani za la show te somba billet pour au rater événement te parce que bo zo bilo ba surprise ezali pour mikolo bo mona ga cessamment et le mozo bois vraiment bon comprendre que niveau makamunde to kendele moto a diriger musique ya rafé mutaleki ete na pesi mbote na batutu balingaka BG Manda président Ange Kilunda Vision Travel, sur le voyager dans moins cher, visa Schengen à $1,500, Canada à $1,000 et puis Chine à $700. La pays nous sous bezali, mais wanande oza mobimba, so oza intéressé au bengi biso. En tout cas, torope sa yo numéro ya Ange Kilunda Vision Travel. Na pesi mbote na batu Henriette la mama, André la Gauloise, na pesi mbote na président Francisco, président ba Gaulois tout na Toulouse, Yassam Kunku le nécessaire. Na pesio mbote place aux aliba tout so bolinganga BG Manda kitoko joli papi Itiari na pesio mbote et maman Claudine Massaka parti politique à rep excellence Guilo Wandomboyo le vrai en tout cas na pesio mbote na robo santé K20 na Simba Love Stone Mister Lova na moni pe Ismaël Poutine garçon bio na PCP Vasco Chibango Vasco Chibango kitoko joli moi papa Simon Kimbango et tellement 40 cm et puis caméraman Elvis il est pena ben na beauté so sandina ke bendio obimi beauté to rejoli l'homme de 1000 chemises le la chemise abaga les chemise ko le yango la lati allez bye bye.